abwakaka moto te atikaka moto te na mai na miso atikaka moto te na pota na ye. Jehova nanga avani na ngwende na lola Jehova nanga yo Jehova nanga abongi na loyembo nanga Jehova nanga lalaka te animbaka te Jehova nanga lalaka te Jehova nanga yokaka ngai nabeleli Jehova nabeleli Jehova Charge vidéo ici. Sikofinga tempo chemima ibele alobi aweza masolo ya magama yele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya chemima ibele. Nacha, lumière. On peut aller. Ok, absolument. Président Makaya, bonsoir. Bonsoir. Président Makaya, par rapport à programme, il y a Matanga Ndenge, au Salaki, $8,000 oyo ministère Siatula Lobaki alongola kiko ekota na compte d'organisation ya Matanga $8,000 wana ezali organisation ya Matanga na ndenge ya pototo yango peyeka na compte mbongo oyo $8,000 ete pa na la bête de sola qui a oui à $10,000 il paraît que moi ça m'a tapé $10,000 embadi wala te batuna mama yango pesa kana compte ya organisation tozo le blanc parce que ça fait kana kata Matanga donc alo na kata Matanga pour ceux qui Matanga te ngato yeba peke ça m'a tapé $10,000 te ba le roli 2000 pour la caisse ndenge zalaka et puis $8,000 bon ezala pona Matanga na ndenga pototo ya awa Matanga tu donc mtuko moko kaka kufi mtumo ka yemo kufiaka pona Matanga polémique ezala benga ti pa wana mboka na ngate wana kwa mboka na ngate pardon ezala ka pona Matanga mama c'est par rapport il y a résultat il y a autopsie par rapport il y a résultat autopsie c'est par rapport il y a résultat autopsie
D'ici que Babi Claire au monde a été. L'habitude vraiment maman qui n'en a vraiment là ça n'a pas toqué. La commission ya bateau bakene mamwana te. Na voye bandeni fika ke résultat la langue. Wana sabile msomo ndio msozalaka. Na kumba famille na ende bakozwa vita mamwana. On peut pas des fausses parce que c'est certain que ça diffuse par rapport à résultat autopsie. So balobani. Non, on va pas la nater, on va le faire maman on a yeba ko tamso on kapela yokaki. Ego salaka ko tamso mise tout obeya ya divorce. Albani ni. On va il était pas britannique qui est et puis dans mutu makila et mataki ya to kitato mata. To ba reza ki mvita. Na bana poto ko bile lega mvita. Lega mvita donc ezandingi wana. Siko to lobani. Ke akoyi malade ndege. Lega mvita. Bon, président, comment on a vraiment l'ambri nous azali moi si Adjani oyo babosi ne bana mission comment on a propos ya ya kotala matanga ya Adjani Faye na ebite mon bossa Maman pardon. Yes, oh la bimbo le pardon. mon bossa non yo posa parent non na ebite non attention attends maman la biso asali papa elle so bongo to lingata ya merci question polémique. Voilà. C'est bon. Oui, bonsoir maman. Les sincères condoléances premièrement impression na yo par rapport à Bolingo qui ne va pas dire Bonakisi na Adjani Faye. Merci. Adjani aza moko oyo tosalaki na ye. Omoni amour arabien pendant soko yebani na mutu wana. Toyebanaki na Adjani très bien. Et Adjani azo voyager lobby. Lelo tosali nzonzi kasuka. Tukaboni na 15h 16h. Mais là on voit azo avion lobby. Donc tozana regret makasi komona ko kufa na ye. Regret makasi Adjani ake poto atindi ba archive te oye ozo la seki Adjani na poto. Parce qu'à part des photos ne parlent pas. Mais tant que relation de kende wana tout le monde a bandonzingi azala pe atinda ba image. C'est là que ça la bien que c'est que ndeko na biso akufite. Nakanisi na Kenya Sénégal na Kenya na Idegore. Soki na Idegore océan le rokoti kaka mabele bakoko batika ba komi. Un bon artiste c'est celui qui va la chemin au bayebi ete et qui y est pas yebité à sa mission à Zongi. Adjani a celle-ci mission a été parce que tout le monde a Adjani dans ses œuvres, mais tout le monde a Adjani dans ses œuvres. Donc mission a été dans l'échec. Mais bah œuvre na éthiquement quand même. Bah œuvre tout le monde qui a auto sani na kisasate na Zongi de Tony. Bah œuvre à poto tout le monde a Adjani to sentir Adjani. Mais bah œuvre à poto sali. Adjani c'est bino boyebi Adjani te. Boyebi était une témoignage vous vote. Adjani m'interpréter. Ah bon? Adjani a joué Netinda. Parce que Adjani a vu le ballet mondial. Adjani a joué le ballet mondial. Adjani a moninga. Donc Adjani a joué dans le pas le ballet mondial, mais monanga. Donc c'est qui idole ya Adjani? Na évité n'importe quel problème. Donc vous pouvez voir que Adjani jouait le rôle de patron à Zaolandanga. Au moins, nous avons solo la on a yébouillé. C'est quelqu'un qui a dit qu'il allait sonner pour le banc qui vient dans le colonne la joie le la yo. Donc alors ils ont ça la passe ici il y a tout le monde a dit bah every bien bon every poto c'est pas ce qu'on attendait. Il va everyone at the la télé parce que nous dit inde ebinisa kan nzondi inde sala kake moto pena cartonné to découvrir dans nzondi mais Adjani a pesé penza Adjani a qui camoufler
na poto. Voilà regret par rapport à l'organisation à l'obsèque, est-ce que l'obsèque a un ndenge singilaki ezala to pe moko koso ezali ntango moto wana nzala bapesi biloko baotoni otondi natondi 1.3 toza na besoin ntango oyeba otondi dongo to otondaki mwamba otondaki nini dendon non soki asali bi atondi le toyaki na susi Jani aya corps na ye eya na Kinshasa tolela ye na Kinshasa démarche ya ANTPC na le président Masumu na Elombe. Félicitations na bandeko na nga na baba félicitations te bana na botama meleno bake Masumu na Elombe félicitations na démarche ba sali ke en tout cas comme pas première dame maman tiens na salut on a première dame en tout cas on salut maman Denise na Keru donc ya sali ke ebembe longwa poto eya awa to pesa mutu merci la Bible dit en Colossiens 3:15 na sona wabi et soyez reconnaissants donc c'est toute la reconnaissance mutu sali bien to pesa pe merci na ye omoni donc Jani ebembeye tomoni yango lelo to wana kati ya misère alors d'autres landa te et ça la mama besa ma non mais décoration to mona bitoko to tomoni so la pesa ba cotisation mais tomoni décoration déjà c'est pas bon ça mosala donc c'est ça j'ai une question par rapport à l'organisation déjà et puis j'ai une question par rapport à Bamongo Bato Azocha. Bamongo Outeki Bapoto. Est-ce que vous posez le président Masumu? Est-ce que vous suivez éclaircissement par rapport à Bamongo? Parce qu'après matin, il faut famille, il y a des amis, vous avez quelque chose de vous dire. Nazo répondre, boy. D'ailleurs, dans le dernier coup, fatigué, bon, voilà. Alors, quand on déjà va cotiser pour Djani, il faut que Dieu merci, Bazana Mutema Malam. Tout le monde qui a contribué à la famille, a peine ma Kambounaye. Mais Andini a contribué pour Djani, Dieu merci. Bon, on va apprécier la cotisation. Bon, Bata, Toto et Bagake, Djani, Azalaki na morgue. Na morgue, on ne faut pas foutre. Il y a un baroté. Il y a tata na bisoté, il y a petite sœur na ngate. Djani faut foutre morgue wana. Basombeli Djani dra, basombeli cercueil. Na mbongo nini? Eza na mbongo cotisation. Moto ko paye le 5 000. Le 5 000 est là mbimba te. Il faut pas le la ndambu ba fouta. C'est comme ça. Alors, ce qui est tellement net. Tout ce que tu fais, bon, famille va se faire la miette de côté dans la sécurité. 10 000 $, et puis ça, il va choisir ma tête. 10 000 $, tu peux payer ça. Alors, elle regarde 10 000 $ et 10 000 $. Pour avion, les gens, Djani. Président, s'il vous plaît, na liwa ya Djani. Maman, tout ça là, pas tout raisonner bien, papa. Tu vas payer 10 000 $. Mais si on fait Djani, il faut que tu morgue, non? Pour le salaire qui va bien, c'est mon fêter. On peut poser une question, mais tout le temps. On pose une question, on va 10 000 $, ils ont mobimba. Dans le temps, 10 000 $, ils ont mobimba. Pour que ça soit mobimba, parce que les gens ont des matchs au sala. Avion, on a yaki nam. C'est qui va tchaki wana, ils ont nan. Il faut pas somber dans le faut diminuer bongo et bon yandambo. Famille va s'attendre dans nambo ya. Tout ce que tu fais, bon, il y a qui bon janité. Mais si on a pas si nambo pas jandambo wana, c'est tout. Maman Olobi. Oui, président, merci pour la parole. On a posé une question. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon dans le cas où Djani? Et qu'est-ce que si vous pouvez conseiller aux jeunes talents où ils ont rêvé qu'ils ne puissent pas pour qu'ils ne mabala? Na conseil nanga bien na leçon à retirer. Eza pasi na ndenge toyoki Djani akufeli. Djani akufi na condition moko ya mabe. Il y a moi qui a maltraité. Ils ont sang ya mabe. Tu vois quand même bali ne va maltraiter basi. Mais cette fois-ci tu dis moi et pour moi c'est mon nani. Moi c'est mon nani la brine. La brine moi nandaku. Oyo to yeba la brine petite pamba. Petite moi ya pamba hawa. Ngai bo na ite ne bile bo na bile la brine mais ngana yebi la brine bien. Aka petit azali to zali na yawa. Yes il va jouer, yes il va jouer. La brine. Donc la brine ngana yebi la brine. Quand je parle na ye ata tele ngona na ye, je fais voir petit pamba yebi. A petit pamba de bangai. Mais ils ont mal parce que ça mona ndako ba ibali na Djani banda awa. Et ti ba kepoto moto na mtangi na ndenge na ye to chemin na Rome, akena ndenge na ye makamno pe simité ba ikuta na Djani. Bazomani baibana ki bien mais ndenge maltraité Djani ndenge toyoki que mobali abota na ye
azosala anniversaire na ndako wana Diani bloqué na chambre ya bana toyoki ke mobali wana aoya so avandi wana akolekisa ne journée mobimba Diani bloqué quelque part toyoki ke Diani azosolana ba comédien te la brune kopekisaki asolana ba comédien voilà ba blocage salamaki moi je le promettre kana opesa mukana te les choses totalement spirituellement eloko wana na bomoto pena eko fonctionner te alors Diani aliaki kolia eza lokola Diani aliaki ça je peux dire comme ça que Diani aliaki yango ya kolia aliako mpona akoma zoba balesi po akoma zoba ayebaki parce yaka apres ndoki ntango abomaka moto asacrifiaka ye bien badame bien mais ntango aye na bomoto atali moto yango ndenge alaliki nabomi mama na ngai regret ekotaka na prine ce qu'elle a fait regret ekoti sikotaka moke ekomi ya solo Diani akoyi Diani akufi ayebeka Diani kotelisa koya alamuka abengani azongi mais so amonike akobengani lisusu te po akozonga su te na akufi ya solo et c'est là maintenant la brune conscience esalime Dieu est au contrôle. On dirait union sur la comédie, vous avez focus pour la Liwa Diani. Tout le monde veut ça ça émission pour que vous ayez le moment faire. Tout le monde vidéo sur internet pour voir chamaïma entre président Caleb et président Sosikura. Bon, par rapport à la vie à Poto. Les idées vous commenter mingi qui on dirait vous saboter ce matin la Diani, vous le numéro de souci. Attends que président qui a assis à vous le bani. Oh bah ça là, bah on va monter sabotage à Diani. Oh bah ça là, bah on va monter mon côté. Nayebite ere moko totuna na bakestion oyo esalami awa mokonzi azwi charge ya matanga Internaute, toi toujours la musée nationale, chef, tu peux saisir mon Congo, la musée Bobo et c'est à Vitoro, hein chef, habité, tu peux saisir mon Congo Boé, donc voilà. Le 1er avril 2024, veille mortuaire Kondo, Diani Faye, et Zara Journal, il y a des Sarabat, mais les deux membres sont des membres solo. Si vous avez un signe biso, Mamamutu installation tout y a Diani Faye a tiré biso donc européen ça vraiment passe. Toyama et l'on différentes émissions tout cela n'est vraiment à propos de la disparition. Il y a Kondo Diani Faye le loyo babile onzo leo bubunde et bubu le lo subangonda otukabonarana mowei parce que l'obésa va vous enterrer et puis histoire est vidée. Bonsoir, mes sincères condoléances d'abord. Bonne santé. Santé aux habitants parce que tu es à la Diani et puis tous les Diani à la musée nationale. Santé aux habitants vraiment pena. Moi, je n'ai pas souvenir ni à ma langue, vous gardez pas Diani parce que vous n'avez pas souvenir ébélé. On a demandé mon frère Michel Bakenda. Bola moele kebele. Voilà. Bola moele kebele. Parce que c'est qui papa n'a eu. Merci. On ne va pas nous parler le monde entier. Kondo Diani Faye a tiré des sons. Mais des choses qui matin carbone à 2 ans après et c'est le néo matin à Kondo carbone à 2 ans. Normalement peut cause peu bon parce que Azasta il va matin où partir et dernier time pas dans déranger ngate. OK. Il déranger ngate. Là mon normal, il a dit que Diani est puissant et puis toujours puissant, il peut être puissant
ti akotika na mabele toujours puissant yango wana. Merci beaucoup Yangwana oyo esepelisi peu importe matanga zo kabona ya ba débattre zo déranger bango lelo ya Johnny atiki biso ya Johnny ba rolela ye on se le dise na ba valeur tout koyoka ki président na biso ngadios asali eloko tina matanga comme Johnny Faïda priyo la rozo ba bloko wana osali nini. Oui, baza na droit roloba parce que misusu babi source, mais je vous assure que ngai mutu naza na source ya makambu. Mon président ngadio soki asali eloko tokoloba te ki asali bo pendant que premièrement ngadio sazwa Jani na âge à 16 ans. Premier point. Après CV na groupe na ye o Jani ayebela ta mutu na makolote. Akoma star na groupe ngadia. Deuxièmement, Jani aboti bana toujours na kati ya groupe ngadia. Troisièmement, lelo aza akepoto na vie normale ni totambolaka na kombo ya Chic Luenge avec Ngadios. Bato oyo bakoloba ke ngadia sali eloko te pona matanga ngadia eza bato misusu moni yakin mutako ikozanga ya kolia mais ya kolebezanga ati mutako zanga ya kolia mais ya kolebezanga ati. En tout cas na kolanda wana te po aza président aza baza ba fanatique toko kabola banguna batu te toko kabwana te, c'est-à-dire que neza boye Vienga Dios atika la kara leader na leader mutu nyonso akoloba la kombo ya Vienga Dios loba na yo to person zela loba na yo mais biso sikoyo batu na ye ba biro neti ngai ni na fandi boye en tant que capitaine de l'équipe au Ngadia Dios apesa na brassard et en tant que mwana na ye o apesa brassard na ko défendre ye Vienga Dios lelo ya black les seuls comédiens oh na présidence ba considérer ba considérer Ngadia. Vous comprenez? Tala muto auta poto ay ba futele billet aller retour ça ministère chef. Comment muto ba koloba ke Ngadia sa le côté. Bolingi na sala nini? Mama Denise tango misimbongo na ye bazo avion ya Ngadia ya Jani aller kuna na poto ti awa ba so pe retour na délégation. Est-ce que ça là comme famille na bango? Asala kuma Jani ya Chic Luenge en tant qu'artiste faut que pesa respect na Vienga Dios omoni lelo soki ke toujours se battre na makambo parce que la fille en question la brine a mené biso venir la brine ta na la brine ke azandumba mo boye oyo bato ko kindumba na ete mamnyo okite la brine te mazandumba ko sipote kindumba na ete yango moni lelo to na ba merde buso babo soki la brine a gardé qui respect ya komo Jani les tout ça beauté nous to pleurer toujours le na motema moko pona Jani abilité Jani carrière nécessité mais les tout ça Jani to le laé nous tele boso biso on est to condamné c'est la brine mais bino ko condamné Ngadia à mon anité le ko Ngadia dans l'hôpital kuna abela il faut aller sur pour akufa po mo sala l'émission na tout limite pour Ngadia autre poto sur aya akufa po mo sala l'émission pour no loka émission le moins pour la vie privée famille na oh parce que bilo ko papa mbana ko battre la présence biso tout ça sur place bozo c'est dans passe ya Ngadia biso moto nabia na tuna sur dernière question pour na bino na tuna en tant que journaliste toute la question te ce qui tole la Jani awa et puis présidence Maman Denise Nyakero azu et bien Jani oti poto tiebo bazo na comme famille na bango bazo na kombo ya famille artistique Chic Luenge oh bo pesa respect na Chic Luenge avec Vienga Dios. En tout cas, ce qui na force à NTPC, vous voulez la NTPC. Na ko magamone talinga tena bibo. Italio quand même, tout ça. Bo pesa respect na Chic Luenge. Vous comprenez? Bo pesa respect na Chic Luenge. Banda ya kufi na Jani akufi. Uyo ngolo ba. So to ko na katia. Pesa NTPC masumo aleki na video nini? All bi c'est ça condamné na Chic Luenge. Mais ça qui nini? Municipal. Point de presse. Asali. Asali point de presse. OK. Talama olobi ni? Asali point de presse. Yango ce qu'on dit message Maman Denise avec qui yango na point de presse. Tout ça sincèrement, tout ça sincère. Ni tinga yo makala oyo. Tant maman, tant Jani akufi. Muto liboso, je crois mon fait tout ça ina yo. Ouais, liboso.
tosali kutu émission Maman Denise ayoki en topesi famille bien stratégique bozwa émission bosala boye Maman Denise ayoki yo ngolo baba masumu ok NTPC to betela maboko ne botala émission nini bango basali oyo ya Maman Denise ayoki bango est-ce que c'est que émission même te komaki to bango ba démarche de émission nini te komaki yo ouais bino bosaki bi ngai chic choc et puis na famille yango nde ekomaki lakisanga video ya bato ya NTPC oyo basalaki babike tokufeli jani biso makutu na mitinga naza représentant chic choc lenge naza collègue ya jani et puis jani akufi chef na biso la boyebisa ngai président nini oyo akomeli biso ntango jani akufi mamona biso bino nzambe amona likolo te manzela mutuka nalobanga avec quel nyonso na mote popesi biso mitema paster moitinga ngoloba boye muni leo nalobi boye suka lelo lobi naloba ti pardon muni leo nalobi boye lobi naloba ti laissez le président na bathéâtre congolais oyo apesi biso sincère condolence ezalaki ilade esobe na poto oboza basuma président biso kutu jeko ozalaki na réunion kuna na nini pa major nyonso liboso na lozwa parole nalobaki président yo ozoloba neti kaka chic choc on dirait ekufeli motu te oliki boloba sincère condolence ya chic choc bosuete bato te biso tomoni bino mbala moko na fondation Maman Denise po amoni biso toleki na télévision c'est clair tout bete basula mbongo kasi basula la le chocho basula le chocho et puis bango moko pardon na kende kuna et puis bango moko di masumu amona ke c'est normal basinga pardon voilà $10,000 naza na kinga poto te na kena tena poto en groupe na kena poto te na kuna no kanzete so ba cha délégation chic choc lenge mutali bosol na ke poto ngai ngokimate nakoza mpe repos na mututi na nyoko mpe na moya nazo mpe mwa repos ok toleka wana délégation euti poto eza na fondation Maman Denise Nyakero baponaki président Devos et puis Maxi na bana bafuti babiye na bango na baanse luzolo nde bayena bango baye kaka na babiye na bango moko bambongo na bango bapoche moko euti mpa nani komo nani Maman Denise te na poto kuna nani choisi matata bato bayaki kutu na mbongo balongo na $10,000 balongo 2000 baye 8,000 président de vos azwi mpe parole tozalaki ya na conférence abike mbongo etika 8,000 bazwa 6,000 francs et $6,000 bapesa na famille ya jani oyo eza awa et puis 2,000 francs omela bana ya $2,000 ata 2,000 francs esani noko na 2,000 francs ekende kuna po la bino se retrouve te ntango amona franc congolais ayi na yango kocola yango nini la bino acoli biso na koma jani afingi asali makambo ebele otele tole ya jani la bino astar na biso la bino astar na biso elongakala répondre biso sincèrement la question par rapport emoni elongi ya vie matine na baminiature ya vie na biso apo firenze yo oza motu ya chic choc yo oza mpe ojua mpe na bavie wana pourquoi lelo vie komone okoma lelo kabima na brine abimwana oyo akufa wana azalaka mwana ya po sadi ya quoi pourquoi makambo nyonso oyobimaka na air oyo apparemment bozela pardonne loba clairement ngai nde nafandi boye oyo ezala kwa pembe dra pembe na atanda naloba vérité nasola pembe omoni ya po firenze aza collègue ya Jani Fai lipasa na ye atanga moko tuna elekelinga en plus président de vos bazwi banani bazwi au contraire il faut ezaye mais tellement aza émotionné ti siko na kamo émotion ntango babengi ke Jani akufi ngai sulia na biso akuti hôpital mais 2 jours après abimi asali vidéo ya poti lelo agarde silence tobengi émotion ani ata bato akosele makambo ngana oyeba ndeni ye aza na poto ye moko siko lokola ye na kili ngana na kili bango na chef motuna moko eza na nsima nalingi natuna boye ebele baike bakoloba akombrome koti makasi
autant ça va l'être deux numéros. Papa, à la barre. Non, moi, c'est moi. Eh, papa, on va du consommer pour batailler. bato ba TV oyo bino même bata mino allez fongola kiba ana kupimba lelo basa kama shimabela Yaya, akota mbala moko. Yalule. Mbala moko panda wake. Allez, c'est fini. S'il vous plaît, Maman, tu vas refuser sa image. On ne nous permet même pas total la Biloko. C'est sous notre responsabilité. La presse, permettez-nous de faire l'inspection, la ronde. Papa, bonsoir. Amassou, bonsoir. Maman, tout le monde qui est ici. Tout le monde qui est pardon. Tout le monde qui est. Tout le monde qui est pardon.
On comprend la question bien dit. On comprend la question bien dit. Même bon, il y a ce moment artiste comme le Ayebani sur Poufi, rien. Vous le artiste c'est mon Ayebanité. Ce qui a profité, il y a des autres qui font il y a pour la mongue et bimara. Ce monde limité, on vient pas. Répondez monsieur. Oh mais oui, bon on dit réponse à votre. Là moi c'est un bon. Sambé il va te boyer, on met il y a une baya pour avec organisation, pourcentage, commission pour bimara, les gens vont manger l'argent. Hormis ça, les gens ne viendront pas. Il y aura toujours des artistes admettons la temps pour moi moi Ayebani peut-être. Ils sont à pousser en plein en ouais, ça veut dire pas été. Les artistes au boulot yo no lobby na tina na Ayebanité. Par rapport à Ayebani, au rêve aux années morotées. De la vie qui a une implication peut-être la première dame, implication XY, on y a pour la visibilité, un fort d'effet de côté. Donc ceux qui étaient, les gens ne viendront pas. Aux autres, une question, vous êtes à Guinée. Mais le président, je peux pas savoir. C'est-à-dire à longtemps, il y aura chaque matin à Yosso, les Alakais compréhension. Bon, à disposition de mon côté. Il y a que non, ma campagne, où est la mongo ici là. Oh, Yosso, moi, là, où est la mongo ici là. Ce que tu vas faire, c'est aussi à discuter pour la mongo. Moutima roti la palana la liberté pour la mongo. Tu as eu un aéroport. Là, c'est ça, au filet de raté. Maintenant, au filet, ça va trop cher. Et là, au cher, ça va prix. Mais là, au filet, ça va prix. Et ça va payer ma bonne moïse, on a pris tes causes au filet. Merci président. Dernière question. Apparemment, faire la équipe de Kanissa. D'ailleurs, comment vous très bien. En fait, Moutabo de la matin à Zate, peuvent aller répéter que le transport au mieux se met toujours à répatriement dans l'esprit de vie. C'est-à-dire, je peux te pleurer de loin. Ngana Galo, ça a été te représenter, Ngana, la mère et Vala, ça l'a représenté, tout te représenter. On va aller en prompter. On va même le roman matin, pas ici là-bas, mais pas quoi on est là-bas. Voilà. Merci président. Non, les Arabes qui sont dans le lobby, Johnny Faye a qui motei. A terre qui sont dans le film, Liwa n'a pas été ici. Na Liwa Johnny Faye, nous avons tiré les sons. Ce que nous avons fait, tirer les sons. Ce que nous avons fait, tirer les sons. Nous avons congolais tout en la malade. C'est le plus important que je dis ça. Nous avons mon touté, mais au moins Johnny Faye a terre qui sont de son vivant et a terre qui sont na Liwa na ye. C'est ce que je peux dire ça. Abo Firenze. Abo Firenze. Moi, Abo na la prix. Il y a ça qui comme Johnny Faye. Analyse nous ressent en tant que journaliste. Na boya qui mbala moko. Ndeni. Pona ebi que ngai depuis notre théâtre de Bandenzing ti na lelo. Johnny Faye na po bazama passa. Bazala qui plus que ba frère. Donc tout le monde peut faire ça sauf Apo. Na boya kango et puis ça mama lokuta congolais moko tape sango crédit et ça mama lokuta et bandeliki no suka. Apo c'est un frère à notre regretté Johnny Faye. Oyo ba créer makambo wana ba créer kana nga moté mabe. Donc de près tout comme de loin et ça ba mensonge. Franchement une question ndengana tuna pona art oyo domoni famille biologique qui a artiste Johnny Faye nek ba koyaki le on a sur la brain atala corps ya mobali nae art wana et sonner mabe pour la communauté congolaise yo étant que professionnel ya média au juger comment on a art wana les émotions wa kufeli nouveau nété bakufeli mort nété bakufeli responsable de la famille père de famille une star une légende du théâtre congolais c'est normal mais bana kati batikali ba belle famille atikali belle sœur ya ba ndeko Johnny bakobemisa bana kati déjà libota. Donc je ne pense pas que c'est un problème yo moko yebi mutu sa kufi donc à moment wana on peut ça mutu conseil ndengeni. Donc ils ont douleur et ça là qui bango ils ont émotion surtout on a cercueil donc c'est tout à fait normal. Après na yebi que
passer na table rase et puis on le va bien. Basokola la brune to basokola ete. Te wana talinga on a famille Janine de. On a ma famille Janine. D'accord. Bomba yote bongo motema nange bomba pona nini na bomba te na lobela yo ozanzambo bongi na ngai obongi na ngai motema na ngai oyo nazoluka nazobelela yo nazotombola nazosanjola yo yo nde makasi na ngai nyonso elonga na ngai yoyaya refuge na ngai nkolo lisungi ya bomoi na ngai obonga okoka nabelela na ye kamela sepa na yo soki nabengi ye ayokaka ngai soki nabengi ye ayokaka ngai soki nabeleli ayokaka ngai soki nabeleli ayokaka ngai loboko na ye mokuse te loboko na ye mokuse te miso na ye kangama te mpona komona bomoi na ngai Mateo pona koyoka kolela na ngai matoi na ye kanga Mateo pona koyoka kolela na ngai Jehova nanga aza fidèle Jehova nanga aza fidèle Jehova nanga aza fidèle Jehova nanga aza fidèle Nzambe afuta bino, Nzambe abosana bino te,
nzambe mpe abatela bino mpe abatela mosala na bino tozali très reconnaissant famille mobimba tolukaki moment oyo mpo toremercie bino merci beaucoup tobakisi likolo nango bolingo baartiste esuka kaka te mpa jani toyoki bakango mpe eza ebele bamama boli baza na kati baki encore kokodioko le président Masumu na bato nyonso vraiment to remercier bino yango nde tozalaki nango ya merci vraiment. Vraiment grand merci na famille artistique vraiment merci na kasi lisusu bisa tozalaki surte ke kore koya koya mais vraiment na bokasi na bino na bolingo na bino o bosali vraiment kore ye et puis toujours remercier lisusu mama na biso mama Lemise vraiment mama na nzambe abatela ye asunga ye na oyo asali vraiment merci na ye vraiment isuni makasi oyo asali vraiment tozalaki surte mais nzambe oyo tosambelaka na oyo asambelaka vraiment asali grâce que kore ya vraiment merci pour na bino baartiste merci na bino vraiment pour na mama surtout vraiment merci na ok merci na bino vraiment merci vraiment. Non, on doit se parler. Non, nandimi te lelo nde toza boye soki mwana jani azwi likambo lobi tosinga lobi ke baartiste baoya te nandimi te tobaki tokokabwana wi tokopanzana tokei me lelo soki likambo eza toyoki likambo oyo jani azalaki na poto papa na ye atikala kokufa na nsima awa tozalaki na matango tozalaki biso nyonso wana do ndenge moko mpe ndenge atiki bana lokola atiki bana ezolakisaka jani aza kaka jani aza kaka bandeko baza kuna bandeko na biso baza kuna balobaki deja bango molananaki nani la duchesse alobaki nde baza kuna bango mpe liso ezaka likolo ya liso baza bana na bango bazwaka contrôle na bango bandolandela bango baeke ezala bien eleka bien message na mwasi oyo bazalaki na ye oyo akufi na maboko na ye na kombo la brain lelo tomoni baboyalela mobali na ye message nyo opesa na bandeko na biso to akoboya bato baboyi alela ye te mais vi ya makambo oyo ndenge vi oyo yamenaki un frère yango peut-être esali te bato baboya apusana ta pembeni mais toregrete nango ka ebele mpo la brune aza moto mosu te azalaki petite sere mpenza ya ndako aza mwana oyo ya ndako oyo toencadraki oyo tolakisaki mosala oyo tchatch azwaki ntan na ye ebele ya koforme omema ntina banzonzini ezalaki ye te moto akoyaki kokomisa jani ntina niveau oyo
Giovanna ngala la kate, Giovanna ngayo kakambai. Na beleli Giova na beleli Giova kolo na ngaye. Na beleli Giova afa kolo na ngaye. Na beleli Giova jire nanga. Na beleli Giova shalom kimya libota na ngai. Nazobelela yo Yahweh, Yahweh epana yo nazosenga Yahweh, Yahweh na bonzi yanga kembo na oya bongi na baloli yanga miso na oya bongi. Jehovah, 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 makasi na ngai. Mazoganga poazo sosola bongonga moto na sala bonzambe na yo eza lisusu ya mindondo te bato nyonso basi bayeba yango nabelela nani
nabongi te moto mokili akotola ngai moto mokili akoseka ngai sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.